Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Parce que ce que tu as bientôt que tu pas été zonga, Fifina Gloria, ce bazongani, c'est-à-dire par hypocrisie. Ce qui Fifina grâce bazongani par hypocrisie, parce que rien n'y a qui vrai que ça l'a nati. Rien n'a qui vrai que ça l'a. Alors ceux qui vont salir l'hypocrisie, n'a pour combattre Batou. Alors bon longo la Batou, oh bazala tina on a plus de temps dans les Kardashian les alana. Fifina grâce au bosso là, ils ont hypocrisie. Oui, bien sûr. Hypocrisie par rapport à quoi? Fifina yo qui c'est audio grâce ne batongai. So ba fani le pour battre solo là pour combattre Batou musus. C'est-à-dire bon ça la hypocrisie. Ngana yo ki sa fifi audio ya grâce à otonge na mutapoto ezongeli ngana zongisi na yo ki sa ye ayoka. Vous comprenez? Même Gloria, ceux qui na fifi ba solo li. Donc comment ma te besa ngo ya biso te to nemela yo pe ko le malakanda. Eh ba solo na grâce à ozaki okura. Ngata ba solo na grâce na ba na tuni est-ce que solo ayebisa ki yo za ki pire parce que yo ki se ba audio grâce à otongo confiance. Ngako ko yebisa ngati ngana za papa fifi te na za autorité morale ya fifi te so alinga sali kamera ko yebisa nga. Mais so ka ba solo li na yebi ki ba osala hypocrisie entre bango mibale. Pe na kati na bango azate. Bateau ba kosi y a pas de problème. D'accord maman. Na yo samana na nto na yo samana na pesa bango mai na nga. Na lesa bango, na lalisa bango. Soit disant bateau, soit disant le ba nié que ba lia na ndako na lalisa bango. OK. Na lesa bango, na lesa mabumu na bango, ba sumana ba toilette na nga, ba subana ba toilette na nga. Vous comprenez le loko yati. Expliquez moi. Maman so lo ba ken piana temo yo betango. O kuti zali solo kuti teke to biso to lo bango. Ken mtaza temo killer makamo nyoso yo lo ba di solo pe yinda ka l'époque. Ba malika ba matisa ngo sala ngo émission pour finga fifi. Yo kana ba sekele, ngana capable de sacrifier na bateau grâce à tonga na bango pour ba misu na protéger ngo ba ser na ba soutenir nga. Mais soki na lire to comme okendela na ko sacrifier na tata défaté. To yo ka ba otwa. Kota qui appelle conférence au bazala qui ba Gloria, ba Christelle Kabeya, ba Grâce et tout. Na ba katira kiango. Bateau na tangi wana bazala qui ba onyo so ba sala qui na fifi basala qui lisanga na bon moi que malembe lisanga ya ba hypocrite non il faut qu'on se le dise parce que na bango nyoso mutaza vrai azate na bango ne basali lisanga wana ba eza lisanga ya ba hypocrite parce qu'on se connaît depuis masolo to betana depuis masolo to lobana donc voilà et du coup Fifa yo le cas d'émission avec le bakina les Kardashian azaki madame na bango mutaza qui fondateur qui fondatrice il y a les Kardashians il me demandait kokumba wagon il y a les Kardashians mon père c'est comme banaki bongo ça ba kisi Joseph Lobi ba simba ba kisi ba bokena na ba maladi mutasa assemble azanti ko banana Gloria na ba ngonyoso ba bokena na ba maladi oh Jésus alors bon biso floki na live ti abi Gloria pas ça hypocrisie pour ayebi muto abokela ka maladi Joseph Lobi amu abi Gloria ba no souffrir na ole la ba no bokela maladi à chaque fois ya poto sans photo za sumi we wana ba poto ba sumi we na poto invisible ngana yebisa ba ngo na poto madame ba mo za quand même kumana pour la extraction ndaku na ye pour ya za kamada Carmel qui na kolia kuna kina kusuba kuna tout le monde anda kwa Carmel quand même tout le monde andinga za na bana ne ba stable yes ko to tout les qui na poto za stable za madame et tout non tout le monde ndetinga personnellement na comment madame mala qui na poto non na mona photo na ina photo même t'as tout fait comment non na mona na photo na été Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Voilà, bonjour, bonsoir, Nabiso ya Congo Liziba TV, Balandia Kevin Pandale Kecho. Autrement dit, les mannequins de Kinshasa, Moupanzi Sango ya Solo. Merci Naba abonné Nabiso ya Congo Liziba TV. Sans oublier encore Naba partenaire Nabiso, Bazara Nabiso, le coup la FBT Misalande. Merci na FBT. Merci na papa Paul Fikipo, Motema ya maman Nathalie Fikipo. Na peso bambote bisika bozali. Sans oublier Naya Gisèle et Tati, maman Versace Motema, Prince et Jicloiner. Bazara Nabiso. Oya zakanaye auto solarane kitoko et sans oublier na batunyo so balinga Kevin pendant les questions sans oublier le boss l'ambassadeur Alain Enoa na kati ya Canada na mutaleki azate l'ambassadeur Alain Enoa na pesio moto biskozali et puis na ba misenya so linga les questions na pena linga bino déjà c'est 30 novembre hein. Déjà tous en Angola na pour l'artiste Ferrego là pour la production se produire na kati ya Luanda bana Luanda nyoso Bota de Bondia, sans oublier le boss Serge Tata Kiboko aussi, mon vieux n'a pas sur Mote Biskozali, déjà Torozanakati à Luanda. Mais on est là, on est en direct avec un star que j'aime beaucoup, un chroniqueur
un analyste, un producteur, il s'appelle au nom de Moura de la presse congolaise, auto sur l'année, tous en live, auto Sabiso expliquer biso, m'imposer dans les réseaux sociaux pour te découvrir qui est, peut tout le monde qui est na kati ya live wana, on a biso ya moi si bazali ko sala et c'est des Panama na Josepha Chako likamanga uti wapi peut ko sola awa balobi na ministre oyo atikala ki pena kisasa azana ba stress vraiment ki fifi kuna ayokani suna grâce tembo basala ki appel conférence abi bandi ba kolo Kardashian bakamweza penza awa peut ko sola ala kati ya Congo Liziba TV. Bonjour Moura de la presse. Bonjour, bonsoir, Nababonine sur Congo Liziba Télévision. Merci Nababonine sur de partout dans le monde entier. En tout cas, je vous aime énormément. Merci Nabab partenaire fidèle Nabiso à la personne de Rick Beauté Nzamaloposo. Et merci Nabino Bozo de partout. Merci à Edith la patronne aux États-Unis, Mimi Kaebe depuis Paris, Bayanga Pena la Piscine Mbote, Joe Boy, Papa Narike depuis South Africa, Bambote. Donc merci beaucoup. Voilà, Moura de la presse, on est avec toi. Sur la moi. Quelques minutes pour éclaircir biso parce que bazo landa biso siko to ngato yeba lobi to mona ki yo na live ya ECD Panama après to mona ki so Josepha expliquer biso dans ba mataki belé biso to mataki bit ya live wana c'était comme éclaircir ba to bi ba ku mpanzi kuna ba live ezo salema déjà ngano pe to na live o make-up ko éclaircir mo bi ba fingi yo pe to ke no moko po ezala très bien. En fait, ils ont créé ces années, ils ont sorti comme na point de comédie parce que les sanga ya ba hypocrite ba sanga déstabilisé to ko nuire na réputation ya muto pe ba fana na bango. Les sanga ya ba hypocrite. Non, il faut qu'on se le dise parce que na bango nyonso mutaza vrai azate na bango nyonso ne ba sali les sanga wana ba les sanga ya ba hypocrite. Parce qu'on se connaît depuis ma solo to betana depuis ma solo to lobana. Donc voilà. En fait, et pendant il paraît-il parce qu'on a tard on a statut ba souté, il paraît-il ba kota qui appelle conférence au bazala qui ba Gloria, ba Christelle Kabeya, ba Grâce et tout. Na ba tira kiango. Ba to na tangi wana bazala qui ba onyo so ba sala qui na fifi basala ki lisanga na bon moto ke malembe bali selon yo lobi ba lobaki yo mona ki na hote non kasi ba capture bimaki te to yo ka ba capture tambola ki ba mo quand même ba page bazaki na conférence ya appel ou ça bazaki banane bazala ki Grâce Christelle Kabeya Gloria Olangi et puis Fifi bon masolo basolo ki biso to yep na biso ngote ah oui et au début que bon on peut pas solo la rater biso to pas solo la et du coup Fifi a eu l'émission avec le Kardashian avec madame Nabango qui fondateur qui fondatrice il y a les Kardashians il me demandait au Kumba wagon il y a les Kardashians mon père c'est comme banaki bongo on quand on approche donc bazaki la conférence on y a soit na masolo basolo qui biso to yebite tout le monde du coup ba partageant la live dans ma page. Et en plus, quand on fait pour les cas d'émission, le but qui est les guides, ceux qui fondatrice, il y a les Kardashians, il y a comme ça qui est et après, là, il va dire que ça la mati. Quand les Algériens qui a eu pour ça la taxe, ceux qui n'ont pas finger à bango. Et après, j'ai allé pour le bac madame na bango nyonso et là Josepha. Nga déjà si na le bon peu une fois na série na boduga. Là on a dans ça ba live na Josepha yo ndeto yebela madame na les Kardashians. Et lelo ozongi mukala na lobarango na yeba Christelle Kabeya benganga po ebisanga ke non yo koko loba bongo te ke Josepha za madame na biso parce que biso na les Kardashians Josepha za atikala ko za madame na biso te biso bando parce que bambongo mususu po asali lango ba télé réalité bon do pesa wana Christelle Kabeya loba ko na sala ke émission na kawana abenganga nga yesinda kipa na ngapya motenga mais ça le cabo déjà de bizarre clair to bando mona pe et le ba mabongo biso de na ba réalité na bino na bino ngati. Et après, ton PGL avec ça la live, les celles qui s'enflamment. Par exemple, par contre, la live na bango, bazaki Gloria na Christelle Kabeya s'attaquer na Josepha, bandi ko loba, bandi ko bisa secret na bango les Kardashians. Et après, Josepha est collé dans la live et pas ECD Panama. Bandi ko loba, bandi ko étaler ma solo na bango les Kardashians. Na moni ba point moko ba simba ki wana etikenga parce que ça fait ma point on a pe na péter la c'était dans la live. Ya bateau au pe bazana les Kardashians ngo. Vous avez na bango comme bami. Quand on a mon étiquette, on a Martin a 5 na matati, na Martin a eu ko lobanga bi non Josepha bimisa ba secret nyonso ko bomba te loko te po ngata on manda ko lobanga live ba tumsu banda tele melanga banda ba kinalo ba mama lokuta
bimisa na masolo ba kisi nyonso na ndenge bosala bimisa ngona live basa ba kisi Joseph alobi basimba ba kisi ba bokena na ba maladi mutasa assemble azanti ko bana na Gloria na ba nyonso ba bokena na ba maladi oh Jésus alobi on biso soki na live abi Gloria pasa hypocrisie pour ayebi muto abokela ka maladi Joseph alobi yango abi Gloria ba no souffrir na olela ba no bokela maladi à chaque fois alobi yango ya na belo te na makambo na bino ba lele bimisa po alobi pe ba lele na patrik na kati ya on a be bimisa nyonso du coup Christelle Kabeya yo ko mata kama yo ko mata bani ko s'attaquer na Josepha bani ko tourner na Joseph ko za problème nini il pas expliquer non nga problème ngeza que j'ai la zolo ba ke nga yo za kiso madame na biso yo nga na so s'attaquer na po j'ai la za camarade na yo ne faut fixer et tout ya on peut ba tourner oh est-ce que ce qui j'ai la zolo ba bongo Josepha il faut diriger malobo ko dimana muno kwa Jaël moi parce que comment qui des psychopathes Christelle avec ko kata na zanga ki argument ko ya ko pousser on a les Kambouana et après Jaël pas ko mata tant Jaël ko mata ko finga ni bandi tant ko finga ni bandi na kamwe bino nyonso ko côté bo mati et du coup makam bandi wana tant ndani Christelle Kabeya kiti na yo ki ozo be yanga ko tuke à côté nga live bandi ko finga nga detinga à l'occasion de rien na yeba Christelle était atati baloba kazana de Kardashian na Kinshasa existaka na tika ko yebete na tika ko moni te na tika ko zata ndela buena yete na ko yebika na poto seri mangam na bango le Kardashian zo yina oyo ke na okaki ba poto na mibali o ba malika banda ko sana ba magali ba mission na ko yo akomba Christelle Kabeya vraiment quand zo finga na kamwe ako fingela nga nini ngako camarade nete ngape na lukai na kiamiti te na poto ngo ya kenda yo yenda luko ezala belo nya lukela pa fingi opeza ba côté na ba conférence te okosi Christelle Kabeya ba côté na ba conférence il fallait ba benga na Gloria na conférence il faut benga na yemo ko za masira ma ba grâce abenga yemo ko asolola nga expliquer nga to solo selo pe mo ngabele aloba na nga pe na ko ba audio on va ndete on ko pona ba audio te mbele na meka ko kala tout te mana za fatigué na ko ka été dans le non ça ka recherche ba audio to solo là et après c'est pe ma Gloria za mo petit problème na yemo ko ba benga nga na Christelle Kabeya pe to solo là na tikala na ko luke camaraderie te tia na poto na benga été na téléphone na zala numéro na été yé pe mtaluka nga voir en même temps na so sala live na nga suka a benga nga po yebisanga ki na le Kardashian yeba na ko pesa juste fambo donc pour dire que yé mutu a yebinga nga na yebila nga yete uzomona et na kamo bani ko sala nga live ni ko finga nga ya le bibiso batnya so to mataki na live voilà to envia ye ya na poto sa mkande ba yonga na demaraki photo sans photo ya poto sans photo za sumi we wana ba poto ba sumi we na poto invisible ngana yebisa bango na poto madame bango za quand même kuma na pour la extraction ndaku na ye po ya za kamada Carmel akina ko lia kuna kina ko suba kuna tout le monde anda ba Carmel quand même tout le monde andinga za na bana ne ba stable yesu ko tongo tout texte kina poto za stable za madame et tout non tout le monde ndeti nga personnellement na comment madame malaki na poto non na mona poto na ina poto même ta tout fait non na mona na photo na ite uzomona pour dire que ozo souffrir le quoi ba ninga nyonso pour Gloria peut tout le monde na kamba photo na mais yena na mona ina photo te ata na baba bakangi photo non na mona na ngate donc ce qui déjà bon c'est que d'aller na photo on aux à l'aise toujours souffrir aux ba qualité na non mais te we singi mtofa na photo alors si ma na kombo nanga detinga na problème na minote déjà bandaki déjà na kombo nanga na live na ba kota ki na Gloria avant Josephat mata live na mona ko lobaki a chaki kombo nanga ki moura mutu abandaki likamba ko lobaki je défense madame na biso na le Kardashian na koma ki ngabi bolongo la koma na buzoba na intention ya ko kotisa batu na makambo na bango pour ba azo accès ko toucher batu ngada na boy ki pona kimeli kama pour eza bêtise parce que ce to bito tala bientôt que tout pas ito zonga fifi na Gloria so ba zongani c'est-à-dire par hypocrisie ce qui fifi na grâce ba zongani par hypocrisie parce que rien ya ki vrai ko sala wana te ah oui zomona rien qui vrai ko sala alors ce qui bo sali hypocrisie na bino pour combattre batu alors bon longola batu o bazalati na mamna bino ndetinga na Kardashian ezala na ngama wonde tout ça qui Québec la bino ndingo bozalaka bo bete masona bino le Kardashian peut beaucoup dans na place bolala banda moko zomona ngai na côté li mutute na sape la part mutute mais na boya ki nde bêtise pour na beke to atterrir na place to sukelia ndeti lobiti ya mati kwa finga batu nyonso ndeti ngana na bando loba nepi mabete na loba nepi lo mwa mabete ngana lobi kutu na loba ngana lobi c'est botika ya loba na nuto yoka epi mamazo loba poto e baneni ya ko balancer po biso to ezali quoi to bozo diriger live ngana esi mais ye azui monopole na excès des aides so pe batindi eto abazo assurer na ba camarade na ke toucher avant de toucher faux place. Voilà, on toucher vos places, c'est mot de la presse. La sola, ils ont hypocrisie. Vina grâce au sola, ils ont hypocrisie. Oui, bien sûr. Hypocrisie par rapport à quoi? Fifina yo qui c'est audio grâce ne ba tongai.
so bafani le po ba solo la po combattre ba mususu c'est-à-dire que ça la hypocrisie nga na yo ki sa fifi audio ya grâce au tongi na mutapoto ezongeli nga na zongisi na yo ki sa ye ayoka vous comprenez même Gloria so ki na fifi ba solo li donc au moins Maman, tu as besoin de biso te to memela yo pe ko le malakanda te ko ezo bima to memela ozali to sa analyse to memela on ko te poza on na biso te concerné biso te mais ce ka ba sali sanga wana ko nga na moni ba sali wana ba hypocrite ba zebele na réseaux sociaux ko boye ba elle parie ko comment net banane bon je sais pas peut-être que ça réconciliation à Karine na grâce na Jaël de celle qui va ça mambo nyonso bon je sais pas en fait ngai naza hypocrite ngai ninga proza na kiamniti na ça la hypocrisie j'aime pas ngai ça marche pas t'inquiète non on dit makutu te ndé na relâcher yo on dit makutu ndé toza na silence to mo comprendre que na se retirer parce que j'aime pas l'hypocrisie je n'aime pas l'hypocrisie obelo mo robike so basanga na grâce za hypocrisie mais il y a aussi des internautes na comment que fona ya mbamura parce que c'est l'observation so ba loko yona fi loko la likamboza parce que vous avez trop yona fi makas ko tambola ko stafé pour grâce pena fi bazo so la sauter yo pena grâce bazo sauter mais comment pire na fi l'autre moni fi ba so yona grâce yona fi boza sauter ezani nango entre yona fi et ozoleka entre bien mi balé pour bossa la peu orchestre moko non on a fi to na problème on a eu na occupation na ngesenga te na kutala na ba esenga na se concentrer na mamanga il pas na occupation na parce que attendez tu vas donc kutana na ezaki pene loko bando porter mutu loko te dono pour juste pour na délire pour dépenser pour mela tout le monde mais tant on peut toujours avoir conscience qu'il faut tout s'appeler comment vous le tout appeler représentable tout appeler présentable na mission ba et c'est encore se retirer tu vas le milliers et botara et l'autre côté mais aussi les sarato et kitara tout le monde on voit là ngala za ba faire na ça la privé fifi c'est ma sœur on a problème ba soena grâce à ozaki au courant ngata basoli na grâce na tuni est-ce que so ayebisa ki yo za ki pire parce que yo ki se ba audio grâce à tongo confiance nga ko yebisa ngati nga naza papa fifite naza autorité morale ya fifite so alinga sali kamera ko yebisa nga mais so ka basololi na yebi ki ba osala hypocrisie entre bango mibale pe na kati na bango azate donc faire zo ki visa betela ki yo tous orchestre mon robot so fifi azu visa ta bien tant qu'ami mami na ye baki nga na yebaki azali na visa mais ya ebisa te ata ebisa ngati nga na ye na tuni aloba ayisa ki yo to ebisa ki yo te ebisa ngati ebisa so doza surpris au monde c'est mama voyage atanga peso ekomela nga na loba te c'est mama voyage to se réserve parce que tu limité mamukambo voilà obi hypocrisie toza na ba audio moko boto yo ka j'espère que ba chila biso audio le kato ki cameraman déjà chila biso to ki ke à lobby je le fais à lobby au toto yo je sais bi lola yo kanga likono on loué tes au défaté et puis sou mobile nga pesanga to zala na ba même na fiesta club ba sopela même mutu kana ba champagne vanda ya Serge Bangala témoin za vivant mutaya ko tekela nga mutu kana kacha parcelle c'est ya Serge Bangala oh les relation nga la pesa pesi wa comment okende pe kuna na boîte na ye baza vivant mais na yo ki Christian Kabia beti lo kona parce que Christian Kabia zala te si déjà qui là commentaire azo yo ka Christian Kabia zo commentaire bina ba na azo Christian Kabia ko to commenter parce que ça live na yo na matisi mutu tabia commenter na ba nani beta na ba na comprendre Christian Kabia zo commenter na ba nani tanga ba ko non on va mourir live non comprendre te OK chérie OK maman OK ça sikoyo bato ba kosi y a pas de problème d'accord maman na yo samanana to na yo samanana na pesa bango mainanga na lesa bango na lalisa bango soit disant bato soit disant lo ba oniye ke ba lia na ndako na lalisa bango OK na lesa bango na lesa mabumu na bango ba sumana ba toilette nanga ba subana ba toilette nanga ozo comprendre eloko yati eloko ezate to kosa na te to se voiler la face te biso so ba nduma likolo nango ba lesbienne makasi to zala mibala ba lesbienne basa ba lesbienne makasi bo chaka ba ope ba misapi makamni bolo balanga makamni bolinga bolo bana ozo comprendre très bien maman ko sala sikoyo boyo kasi ko place likambu euti wa nga lokola wu mobala ni soko futa ndaku te
Ali so futa nda côté et l'autre côté mais muta yamba batu. Kaka mutu oyo vandisaka na ndaku na yo nda saka susa malheur na yo. Na yo yeba kazaka susa malheur na nga ndenge nini. Gloire langi aza vivante. Azawana. Gloria vivante témoin. Gloire langi aza vivante. Après avoir la bima na ndaku. Eza chez le concours ça depuis via kala 2018. Lo na chenga na foot la ndaku munene ya kitoko makasi kano. Maintenant bête elle est passée. Peut-être mon qu'il est évité. Peut apporter pardon s'il vous plaît apporter ko ya pardon. Bas na ninga live ta sikoyo. Et comme il signalait live na biso. S'il vous plaît. Vous comprendre? D'accord, maman. Vous comprendre? Tant que vous lo baké, tant que après ça là que non. Gloria nga na vana na ndaku Malika témoin. Ken Piana témoin. Jires Malé le témoin. Grâce Témo témoin. Josepha Chako témoin. Na vanda na ndaku. Wada na longwe bovan. Oye bate mobali. Boboya na pourquoi problème e uta wapi. Ozoye bate mobali atika yo kaka bongo likolo. Vous comprendre? Très bien. Vous comprendre? Et que ça. Tout apporter la famille, s'il vous plaît. Tapoter bandeko, pardon. Et que ça la sikoyo. Gloria Benganga. Josepha Ozawa. Et pour na banako kane la grâce à l'époque. Na makamore bimaka ya ba voice na ye. Josepha Ozawa munda Benganga Gloria lang me lo Gloria mo sa sambla. Yebi ke ngana si wazaka pupu na nyao. Gloria langa Benganga. Josepha Chako Ozawa nepse na zana ndako. Kien Piana babenga Josepha Aya na kitambo yena Gloria Olangi bavana na Grâce Tembo baya ko yoka makambo oyo Grâce Tembo azolo bapona fifi siwa soi-disant mobali azo futela nani Josepha ndaku fifi siwa koma ko bima naye mutaki na masolana Grâce Tembo on peut nazala izana kitambo na Salomo be côté ya bano benga Malika na lo rachumba mkoya nazala jour expliquez-moi. Maman sur le baken piana témoin yo betango. O kutiza li solo kutu teke to biso to lo bango. Ken mtaza témoin killer makamo nyo sur yo lo ba li solo pe yinda ka l'époque ba Malika ba matisa ngo sala ngo be mission ba finga fifi. Oui. Grâce à elle que fifi a bima mbala Josepha. On a grâce. Oui. Jour on peut na zala. Na zala jour ngo ba solo la ba zala ka Grâce Ken ba fa na salon biso fa na banda jour ngo on ba solo la Ken na kata salon place ba notre Kambozo kinemabe c'est que les Camerounais bi hypocrisie ça nango makasi balinga na vie ya muté ndeti bo ceux qui fifi na grâce lelo bazonga to lo bani hypocrisie en dehors hypocrisie de lo bandeti zani lo lingwa solo yana leki po na éviter pour lo bandeti ni ceux entre yana leki c'est que yana leki na bango ba ça ba faux pour fifi a bien grâce à bomaraye grâce pas bien fifi a bomaraye to lo ba bon. Donc c'est l'hypocrisie. Donc Christelle Obi, Joseph Oza madame te oza ilogote. Yo madame ko maneti na mutu kwa ada yilunga na concept wana ko lobani. Te wana nde Christelle ya bungi. Ba sous-estima mobali te mobali na ba capacité nyonso na ba potentialité nyonso. So azaka mobali. Ata ni loko taka mobali. So Joseph alinga ki ada c'est parce que a trouva ki quoi porter panaye. Même si azaki na mbongo te yo lobi wana. Parce que tout le monde a des lélo, tout le monde a des kala, a des pas bouger. So yo fanana a des lélo, yo fanana a des kala, tu es bien dans fonctionner. Donc ce qui déjà a une capacité au cabela Josepha $100 ou $200, c'est que maintenant satisfaire Josepha. Yo koyo lo baté que au sous-estimé. Il faut bien se prendre maxi 500 yo ka bino pena 100 000 bala malonga te. Oh. Yo katen. To ke pa to zonga. Ndependance na les Kardashian wana. Hein? Yo ka Josepha za na ndakuti. Mutando futele to yebi kombo mutu to tanga kombo te malgré musu mo pena oka akufa vous comprenez à part ba ngono soa pas msembali na bango ndeti grâce à les Kardashian c'est à l'époque en autre manana yemo Christelle ka be y compris à comprendre des années lo mo boye ba comme ici photo spécial ba comme na niveau ya ko luka ko tout kabaninga pona photo plus célèbre que ceux au comme na point wana fo luka bo dossier ba tunyonso. C'est que moi j'ai compris. L'affaire où Isaac est, bah tellement on est sur la photo, bah liba quitte ça au Josepha, hein? Bah liba quitte ça dans le sens que par rapport au Négazana, bah moi à l'époque, bah on va comme une point au ya comme au bah on va comme une point au Josepha dans la comité.
yango esali et créer makambo nyonso donc ba doser ba laisser que biso au-delà de tout à la se retrouver biso ma photo. C'est que moi j'ai compris c'est ça. Donc voilà. O ki sa moninga na pona ba na po ya poto pourquoi ko boyango babi ke bango baza ilo côté bazo cha bambo bazo sangisa je fa bi ke azola mbapa na ye po bi to yo kama no so bi na disposition na bino. Ponde pe bozibando ya wana milimo na bino to yebite bato bolala na bango ba butu ti bono ndako o ezaki sacré. Pona ye matiaka ngo la porter na bino po boya ko sala ba vidéo pona ko sala ko combattre kaya banguna. Ezali déjà pas moi ya makasi. Faut bo pengi ka madame. Pona bino nyonso wana bozaki incapable ya sala yango. À l'époque grâce à l'obek à notre foot là mais mima bato ba ke ça les Kardashian ndako na bango te. Y compris mo Christian Kabiazo ba ke azara na ndako à l'époque. A mima bato ba ke sala télé réalité kuna te. Mais avant de sauver honneur, il y a écrit bozala kana otanda kuna na disposition na bino so sa ba télé réalité. Alors il faut reconnaître azapika ka madame na bino po ata bolu bo yango. Ata to bito changer langage. Déjà so ka tshaka ndako na yepo bino bo tourner kuna. To bengi ka madame na bino. Po azara ni madame ndako na bino bo s'incliner. A travailler na qui sageté. En fait, ezali kamo ba guerre d'esprit fanda et bon maman na mitema bando l'occasion. Batu bi ba finga ngati. Oh yo za muka la grâce. Eza pina batu musu ba muka la grâce. Mais nga na yebi ke na tikala za muka la grâce. Na yebi ndeto fanda batu pe ba mona na grâce ndeto fanda ba yebi ke hiya tikala za muka la grâce. Na ko ya ko finga ba mo grâce ke yo grâce pe ki sa batu ba finga nga muka na yeza mto beta mo masolo. Non, nga na yebi ke o ba lobeza na ngo ya ngote. Ndeti histoire mona ocho yo ga grâce ke no tonga na salo pa sa sala suki ke. Amemanga Dubaï ko bana na billet go passe yo ga nyonso ye déjà c'est archi faux muta sobela nga biya kufite camarade Malika Winnie Dianga na za témoin yebi passe wana nde ba pesa nga magala zo finga nga ba escroquer nga mbonga Turquie vous comprenez fi o asomela nga billet menga c'est $3000 c'est bon on ta banque ici on a $3000 qui ko zongo na victoire na kena zongo à l'époque l'agence ya la grâce camarade Malika na kenak pe ko pesa pona bandela démarche à Turquie na pesa pe mbongo et après grâce à ko proposer nga na place que nous sous Turquie ne ba escroquer mbongo boye fana na yo pe ko beta tour na Dubaï nga pe na ko le Dubaï le ko les autres coïncider mois anniversaire en avril toke na biso to bimson le ko toke au fêter anniversaire muto pesa mutation c'est la mbongo a témoin na ko benga ye to ke no somba billet grâce à Zala. Mais c'est pas peur dans celle nga voyage aza témoin na benga bi mais c'est pas peine na za urgence fondation ba bien na kede Dubaï zong c'est la mbongo nga oh na somela ngo bi pas de problème boya na bimisa mino pe na visa to ke nanga na grâce ko pesa ba passeport pas mais c'est pas pe to pesa na mbongo pas bimisa visa nga na pesa mbongo nga visa $120 grâce pas pesa ye $120 na juste $650 na pesi grâce ba pesa panza somela nga billet a somela nga billet en ligne panja ko sombela nga billet soki pe billet ngo zara ya mbata ebisinga kene Ethiopia mba bisolo billet na commune Ethiopia ebisinga ko yebisa grâce te na betaka lisolo ngo ata atinenga billet ko yebisa grâce te mais billet ba sombe biso mi ba na grâce en ligne grâce à sobele ya vrai nga pesinga ya fois bikene Ethiopia no meka nga na yeba kite kene ko zwa billet na Ethiopia ba mission Ethiopia mko na kele Ethiopia na ba fongola billet zo bimate na zongeli panja ebisinga non t'inquiète pas na zo sombelo mususu mais ne dis tout rien grâce vous comprenez. Na yeba kutu na pesa grâce le quoi 550 na tika na mbongo na bango $100 jour to voyager to komi to koma na Dubaï to komi place hôtel place fallait que to foot avant Brian ya grâce à $100 sur place na réception na pesa mbongo na ye mais na yoki na babia ki ko tonga nga kuna na salon place ça ke ngara ko mona bolamu te po ye a sobela nga billet ko bana billet go passe ya ni grâce à na famille ana ndeko na mobala poli abbi c'est pas que bête tourne à Dubaï le quoi ya mona ngana ndeko ne to bini moko ya sominga billet na go passe asa mo pe na ndeko wala mutini yo mona yango abi ma mzo singa asala mo pe na ndeko na yete o asa mo pe na ndeko na yete asomba pe billet go passe nyonso nyonso ke ndeko na ke ça séjour na Dubaï o yi ngana ko na koma membre famille na bango leki na yo na landi ya nga sombela nga asa mo pe na ndeko ne yo za capable ba sala batali bana buma ndeko no sala bonte oh otika hypocrisie biso sonde to za bwana to salana so yo tchaka 100 francs pa muninga pa tchaka 10 francs pona yo ozo comprendre to se soutenir pe ba moment difficile na moment ya bando luka pe place o tcha pongi na ala la mo ya ko lala pe na ndako nango wana drôle ki na mabeta nga ya na ndala ndako kaste na kita grâce na yimndenge za te kula mais ya bando ya na ndako nango ya ko lala ba kunya mo bon na pa lambele fufu ali ameli pe na mai c'est que mabezo ya po bazonga ina fifi soki bazonga ni pona ya na bi soki bazonga ni pona ko combattre bato on est ici na réseaux sociaux muto kim ça muto za la tête
est-ce que yoka na basekele nga na capable de sacrifier na bato grâce à tonga na bango pour ba misu na protéger mo ba ser na ba soutenir nga mais soki na lire to comme okendela na ko sacrifier na tata des fois te to yoka ba otwa na bien elle préfère grâce que yo le ndako zalana yo non nanga le bibongo bango il va préférer grâce ba préférer bon nga camarade na bango il fait bien préférer donc voilà la camarade na bango te Nabi yo ramukala bazo sunga yo ramukala mutu à l'exception des personnes ramukala mutu ngai mukala za mutu ba yo la na ndako nete ba yo la ndako nete ramukala mutu to bima na dépenser ou bien ramukala et c'est et sûr ende fi na grâce les soins ninga na tout à fait na grâce tout à fait na grâce au-delà de tout asa camarade na bango te qui a sa sœur. Comment on a dit qu'on considérer la relation avec camarade c'est impossible. On a considérer la relation avec camarade c'est impossible. Pour la génération on va monter. Comment on a considéré sœur. Donc voilà, sur la zone avec camarade là on a passé on a pas ça. On pas qui pas sauter na minute. Ko occuper mututé wana za lukuta. Wana za lukuta sauf que mutaza ba distance. Et yenda boya bien boya. Aboya mututé. Abi to te zela te ya. Zela te on ngana za bien. Na yebi yozo sa mutu ennemi mutu ayebi te kokomisa ndakoma ennemi no aboya na ye zala bref ya lobaka na video mo asama ki zo leka mende zinga na yebi te ka sa ennemi nanga ngana yozo apprendre nga lelo bwakila pe jeté te wana yozo apprendre nga ma wa okende poto te na leke tu na un coup mamne te la ngale bazoka ni wato bapoto basangani oza apprendre nga lelo ki ngana eza binemi nga ya soi ni na fali bona epike na se ennemi afifi obosola sotela esa meja suka oh yo lingi ko sola ne di photo sola air na sa na téléphone sola te ngana tala ba statut fifi patala ba statut azongeli ba camarade na ye eza omonite na bini eza problème te pour ngana sala camarade fifi te ngana considérer fifi loko la sœur soki azongeli ba camarade na ye c'est pas un problème pour ba camarade baza ba camarade bazala ngana relation na biso na yebi ke na considérer sœur ko lokwa yo apprendre nga lelo ke na problème a fifi nde na yebi sko ke na minute okay ngana fifi tozolo balate mais nde zinga boy ni na fali bona yebi te tozolo balate donc on apprendre nga osiko ndio bengaki to mona bengaki selo baki azanani komo bengaki oyo mona na te komo baki sumi we sumi to mona sa level like sinda ah te eza bien na la kisi monte na au moins jusqu'au place de ba mon na rando faut pas pour calculer là où ça va faire mal na calculer que bien na kilo musika te ngo fini nga makambo oyo eza quoi répétition répéter ka makambo ba répéter mais nga na calculer place oyo okoro ko s'attendre te obimisi ndako oza live oza live ola exception ndako donc voilà na oya sur le loko na obimiso sur obimisa abiaza bien na bana kitoko bani papa mbote bana papa moko mais so papa za place moko te eza ngo lote oza bana papa moko papa za ça va nous doit construire foyer na papa maman les enfants na katanda on ne pas berger et puis ça mon ça sur le na sa vidéo mon c'est long amoni c'est long kanga photo pinza to mona ke mutana poto to vivre ya on est on a besoin pour la plupart ba to ba kanga photo na poto te za mutu azana mal vie ko fanda te vie za vie ndeti ngana kwa vie ni ngana yebi na Christelle ka ndenge ye mo mutabenga na yebi yete na komba nzambe na ngaza likolo na yebi obaki beke o bisa makambo so le makambo na solo la ne makambo nga tonga pe ba camarade na eza alobani eza penza a on a téléphone mais expliquer je to ba balinga nende bazali bango ko yoka na ngala ko loba te fo ba yoka ngako luka ba audio na tito ko malobe ko bima boyo baningo azana bango le baningo azana bango ba audio eza a on a téléphone pas des hypocrites l'association des malfaiteurs bazawat awa kana téléphone na baoyo téléphone yoyo mukona ko lamba mabe mais pesa bombe lo ndambo te na ko transférer lo ba audio mususu ko téléphone ba ko yibo pamba natalo ya ta moko na nisha mwa ati wani za mabete na momo ndeto komeli boso ba talo moko ka toyoka tamoko na momo yoka ozela luko diango moko toyoka chaka moko essaye po bazo samuso ba bozo eloko te kambuti
Chaka moko to yoka. Eh, mura mawa. Cha moko kaka. Yoka non li to kuna vo chawa so yango chocha to yoka. Azoka penzo audio moko to yoka. To yoka, to zela. Audio so bima penza muka baza ba pré. So bosangani hypocrisie. Oyo ko ya ya. Dako kima zate. Dako banga zate. Ni on peut savoir si je fais pouvoir. Vous balou qui est pour l'année. Eh, wale za uzalash. Vous avez lâche. Lukana no dio mwana. Ah oui. Ah Luka dio te. Te audio to bomba lobi. Ah. Faut pas kozane. On est audio na. Eh ba na ba audio betanyoso. Na zane ka da chete me ba audio ba muza. Oh. Na ba audio betanyoso. Faut pas kozane état d'esprit, le état d'esprit zat. Bon to kilo biglo abi Christian lo lâche. On fait sans esprit So on a yo dans un petit matin mata live sans esprit. Pour yo place ba diversaire ba zali yo ko matin di vacances bonde. No ba déjà Teresa mine. Place wana Teresa mine. Pour matana faut zaper muto sans esprit oyebi ko loba. Wa ko changer penda actualité na ba bazaka na expliquer moko na moko. So yo ko baba pour Christelle penda en tout cas ko to ko loba na yo yo oza baba na moko so na rando oyakate. Tikata moi Gloria. Yo ko yakate oza penda baba. Pour oyebi ko loba te oyebi ko classer rando te ba classera rando bien au combien ba na big na faire yo yebite au bimé de la lâche ko nous allons sumo fungola sima tu sais kabea yo me to rappeler ngo lelo oh ma chérie on loba de l'ex o rappeler ngo lelo ah nakamwe mais c'est loko loba ma air sur les réseaux sociaux na lembango bakisa mususu ngapi nzango bakisa so eleki yango ezani pourquoi oser tant qu'on défendre peut-être Josepha na ba guiné marambo eso na défendre Josepha parce que baza ba hypocrite po biso nyonso tozaka na ba matière to fandaka kimia comment muninga alukeli bino ba problème te tout ça sincère muninga alukeli bino ba problème te non pe na yokati Josepha ya kopimisa maso na bino eleka pe na équipe nango soki ya bino ya Kardashian na yokati mais bolali bolamuki bolingeli eboule des années. Mais c'est clair. Puis on se peut comprendre ta batterie réalité, on doit comprendre que au terme ni ngam doit fonctionner, bien bon fonctionner té. Non mona. Non mona ba. Oui biloko o ba beti Josepha oyo. Na ba caméra to non mona né Josepha azo soma ba champagne. Au mona. Bino to trop mona sika bo bimisa mbongo té pour soma. Esprit oya Josepha a salabino abana la sebino déjà kaza esprit a timba et loko grâce à nga beta ngo biso na tim saba malika to sa télé réalité na 11-13 donc ça mine télé réalité kuna sauf facture yebo au katino caméra au pese bambo sambo pese bambo au 5 bambo au caméra fuama et bien jusqu'au quoi grâce moi a futa na pesa malika nga plus jamais mon kané to sa télé réalité quoi le lo biso to ko sa télé réalité donc facture zo ya to bana ko chambongo na caméra plus jamais ngana beta ngo bongo na za hypocrite te mbongo biso na caméra ndeni ni batno ba chambongo c'est comme na air futa yo zimbongo ko dimisa ko to futa pe na caméra ko bando laisse baninga jamais quand même au des témoins comme surtout soana na 11-13 et comme era mbongo ya memaki batu et comme ya chambongo era ndenge mona biso na obi simba te ngape baninga ba denimira malika jour malika sana mbote ngabi ngam na benga malika na ofute la malika mbongo na ye alors bino ko bimba 3-4 personnes ko chambongo ya koleka ko to ko chambongo mona bino te batu na bino ba lié ba consommer koleka biso to soana kuna kamel o des témoins vous comprenez ngade esprit ko dominer ba ninga wana ngala linga na ngote et ça va exprimer ma bé monité bozaki yidiba siko o bino bondo sala Josepha nde anolo kamino esprit po yeba ndo suma na mbongo na ya ndo sa tchanité o ya bino nde siko boyeba ite bo kuma na sentiment ke muninga zo soma bozo lia bozo mela bo kasa honneur ko na kotake ba tunsume biso pe na caméra do mona ke yene madame mais toki Christian lobi ke héritage ka koyeba Josepha te bakendaka abamaka mbonga bi héritage tunende wana komune na ndi héritage ni ko boka mais l'essentiel kaston a boka mbongo ba yeba ka mbala moko ya on peut l'accès à force na voilà na carrière nyonso ye Christian Kabea na réseaux sociaux héritage sa boki ayo kate voilà
Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Ba Vérité na Congo Liziba TV avec Moura de la Presse. J'espère que tu vas le sous Tozongo le sous ta son mutana zaka na live na bika so bengi sous Tozongo suppose la très bien. Merci na ba abonné nyonso batala rabiso balinga biso na kati ya Congo Liziba zaka na kati ya Congo Liziba TV pour te ba actualité zali déjà. Merci na ba partenaire na biso FBT Misalande. Merci na papa Paul Fikipo. Merci na ba sur linga biso bo continuer côté la biso toujours biso to linga bino tout le monde ni balasima Moura keke dédicace ba botali. Merci maintenant sur balandinga en tout cas par propos nanga so choqué ba te belé bo limbisi parce que eza monoko et bet ça me rappelle babu. Voilà mais en soi naza problème na mutute je suis pas aussi au courant que naza un problème na batu. Mutunyo so epina na problème na ye tu m'excuses parce que na ngonga oyo eza ngonga za ba problème na batu. Les gens ont mutam foyer ba elo ba lingi na vie so yebe lo lingi na vie te au monde que wando comme ça binemi ka pamba bon parce que lo lingi na vie yebité ngalo kwa na yebe lo lingi na vie en tout cas je prends le temps ça vous en a rempli na ba te belé ba auto sola ba auto sola te je m'en fous je m'en bats le cul voilà merci à tous nos téléspectateurs à tous nos abonnés lelo makambo ezali penza ba TikTok hein Zoza pa moi oui ba tito ba ki kanda ba tito ba tema baby live à lobby na ba musicien ba ndor Rolanda live à lobby pour te bouger qui des réseaux sociaux et c'est dans la 4 live avec plus de 36 000 personnes en ligne na bato batala ka libanda lobby na ba musicien ba tie pose ba otala biso na samite ba lo ba no yo ba ya ko bebisa so actualité tani ba changer ba bouleverser lobi onga fali azaki na live na ba bureau na ye o ba na ba onyo so bota so lobi na live lobi za somo tu ma beza ki lobi ba sécurité ma bon ba lele bo le longa zaki banana le longa zaki banana ba bitu seka be azali na fimo ya États-Unis mais boza ma ba Kardashian bo ma kaso linga ba fi États-Unis wana eza lokolo na bino penza félicitations to ki pe ba bi ba musu ba kina ba chassa vivre na ba tiki la ba chassa vivre ba ko fana pas jouer. Bongo eloni okomelaka Fefina Josephine ndabo wana yebi mais ba ke za courant que Josephine puis avant pas Josephine nayoka bongo oui nayoka bongo le pe a confirmé qu'on sur na live abeni abi ke FIFA fanda kuna nayoka bongo abi après départ ne m'amener après départ a film m'amener beba bon je sais pas c'est maman na bango hein nayoka babi ba kisi ba boki na ba maladie gloria souffrant ba maladie kuna ayoki pe ba lele ba bimi ba musu ba beta ba musinjo mabuzaki bele voilà on a aussi kayangwa vous avez courant suivi azaki leader na Kardashian je sais pas en tout cas na la peine série les Kardashian nga série na ya nga série na bani réseaux sociaux na comme kutu baye bango na zara sur ensemble na fifi donc on a ndaka Josephine na mona sous na bazara sous titre ka bango ba magali et tout la plupart bateau nyonso bazaki ba matin na live na mona bango sous mais na talaka bango au moins na TV donc on voit ça na bango. Voilà, merci. Tout ça, Mambo Sima. Bye. Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous.